mbote mingi na pasteur Denis Les na pesi foi mon zaki na mutakanda Denis Les na limbisio alors non va pena va petit na ba wera bona na été botika et pesi courage à celle la propagande na sengena no to kan ga misto prier pona Denis Les ngai sa mutu ekufa donc ndeza na kolinga te ngana yo to swana ka po eloko mo pe ko sa emate retirer ba maloba no ozoloba wana yo piengelo wana eloko opianga te parce que na mboko yo ba ebi delele sunkra soki da bipe na tomboka na molimo wana ko pe ko sala pe makambo mususu pe sa biete ko ipe na oloba église ngeza wa mama tete ya idée ibe te église ngeza mate maintenant aussi so libela na pesi au programme déjà le 29 diara na caméra mais il y a bien yo kisi bana eh lo bata vérité le ngana lo zo kisi ana kisi ni nyana pourquoi pesi batu ne wana te bazo fallait azo nyokola na pourquoi zo pesa bango kisi na la puissance ko le kai te ba yeso atomboki ama tikanga biloko wana papa na kisi ni mutasala kisi alo bagate yo mona mor abimana TV alo bona pesa mutu bo kisi na pesa mutu so moninganga ko lo bana pesa seka pesa te alo kuta quand tu mens devant un serviteur de Dieu Dieu va te punir c'est pas bien vous avez vu Denis Les Salobi qui est mutuna ye c'est beba a besoin d'intimidation tu ko intimider na lobby Denis Les Salobi bien qui est mutuna ye et beba mais c'est normal na ko la parce que je reconnais ça na mutali na osana mutali bon mais monsieur Likambo il faut banini ke mutuna ngai eza bien OK mais yale bi mutuna ngai et beba alors nga mutu ezali bien na ko ça na mutu e beba te église na ye eza wa tete alors quand des poussés pour na chama ko après si c'était le 29 toza na ko ça parce que na église kana kende a ressemble pour na yo ko sentir miracle nguyo ko kweya ba caméra ezala wana biso juste ko zala wana na année 72 jusqu'à présent 2021 basambela pona ngai tikaka sikonde ono sambela pona ngai solo ngai ba puissance ne lingwe ya qu'est-ce qui dit moi zo bunda OK c'est que yepé aya Yolanda en église ya bengi scénario na ring OK pourquoi en église ring parce que Denis Les ring dans le 29 église te biso nyonso to zande na ring Denis Les Muta on a pas dit oh Msela Nzambi papa c'est un homme de Dieu abi yo yebi ba puissance ba miracle combien ya sala na Congo oh ya sala la témoignage yo yebi biso secret moko na bi ya Denis Les Zimba dimbesa surtout bito bimisa ba fiche nyonso e ko la danger ya ko taki prison abi vrai serviteur de Dieu fa ko ta prison oui alobi vrai serviteur de Dieu fa ko ta prison la Bible ba serviteur na Nzambe bele ba ko ta prison Daniel na prison bon na David ba kanga yene kama na David te ka ngini sur la télévision na ta ko regretter mingi Satan kutu mokolo péché à la rancune na Nzambe te bongo ye mu Nzambe akoma ko rancune na Satan mais comment expliquez-vous Satan mukolo makambo asa rancune te mais ye akomi rancune na Satan pas laissez faire on laissez faire avant na baba zo finga Nzambe OK Lante pasteur Denis Les Salobi tika intimidation donc yo zo intimider ye oza na kisi te muto ya pesa ka batu kisi alobaka te ke na pesa ki intel na pesa ki intel na muna na yete biso za baba ta région moko OK L'église catholique c'est une salle d'entente pour oui mettez ça sur internet je l'ai dit c'est une salle d'attente pour aller en enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Notez ça, mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. De temps au final, ma pasteur, makamutu ya sala ke yango ne dingwa sala. David, et dingwe, mouchoir, et dingwe. Makamutu ya sala ka. Cela prouve que
Donc, boya ke pas edingwe. Ok. Mais na koyi kotanga kombote no kite ba ko velo kumba parce que no kite na ko kimsa ba client na ngai. Ok. Merci beaucoup fidèle internaute et Dada International Télévision, très cher internet. Bambo Temingi partout binonion sur Rolanda Dada International Télévision, abonnez-vous massivement. Nabao et Oignon son nom bazoa tant à s'abonner. Donc derrière la caméra c'est Beka Kilombo, merci beaucoup. Merci à Alpha Miezi. En direct de Bordeaux par double, merci pour les soutiens. Nabo Saint-Éloigné, Evelyne, la grande dame de Bruxelles, full option. Moi ça va ta papa Jacques Elico. Aujourd'hui nous sommes avec le champion des champions. Quand on parle du champion, tu dis Anna Kinshasa champion Zara Moko donc Edingwe Motonangenge. C'est notre toute première fois à recevoir une émission Nabiso, mais je sais que Baliboso et Zambala Soukati, l'actualité nous oblige lielo Yarolukaye, c'est pour cela on a voulu descendre Tina Matete pour Narolukaye un peu plus que le moyen au l'année sur l'actualité au Ezo Bengabiso. Il dit bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça va bien. Vous avez bien Makassi. Santé ça bien, microbe ezate. Microbe ezate. Bon on est bien. Musala na Ezo kinenenge nini? Musala ngai année 2020. J'ai travaillé bien. J'ai travaillé na perte na 1500 sur 100. Perte na travail. Pourquoi? Parce que na la ko komba moko ya pamba menangi année 2021. On a travaillé avec recette. Ok. Ok. Ok, merci beaucoup. Il dit actualité mtozo benga biso plus to lukayo yango biso caméra Dada International Télévision. To pensa ki na yo lelo parce que toujours mon ayo na internet, toujours mon ndeko na biso, papa na biso, pasteur na biso Denis Lessi. À part ça toujours mon actualité au du jour au jour ezoleka sur ba pasteur, ba comédien, ba musicien. Yango lelo to sepela ki to ya ko partager na yo ba plateau au poto ebi ki oza moto lo bara bien. To me camper ko solano. Mais avant to solano yo na linga d'abord oyoka. On ndeko na biso, to papa na biso, pasteur na biso Denis Lessi alobaki. Nalanda qui émission moi lobby lobby oyo ka et puis répondre à biso sur yango please vraiment bati ngai sa mutu ekufa donc ndeza na kolinga te ngana yo to swana ka po elo mo pe ko sai mate retirer ba maloba no zo loba na yo pengelo wana lo wa opianga te parce que na mboko yo ba ebi delele sonkra soki da bipe na tombo na molimo wana ko pe ko sala pe bakamususu pe sa biete ko ipe na olo ba église dans les awak mama tete ya idée à éviter église dans les amate maintenant aussi so libela la pesi au programme déjà le 29 diara na caméra mais il y a bien yo qui c'est pas là le bata vérité le ngana no zo kizia na kisi ni nyana pourquoi pesi batu ne wana te bazo fallait azo nyokola na pourquoi zo pesa bango kisi na la puissance ko le kai te ba yeso atomboki ma tikanga biloko wana papa na kisi ni mutasala kisi alobarate yo mona mora bimana TV alo bona pesa mutu bokizi na pesa mutu so moninganga komo lo bana pesa seka pesa te alokuta quand tu mens devant un serviteur de Dieu Dieu va te punir c'est pas bien. Ok, voilà, nous sommes déjà en direct à Dada International Télévision. Il y a Eddy, Motonangenge, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Enfin, qu'est-ce qu'il met? Tu peux prier pour la dernière. Oh, tu prier, tu as prié, tu prier. Oh. Tu as mission, tu prier pour la dernière. Tu as mission, tu as prié, tu as limo. Ah, tu as prié. Ok. Amen. Denis ça veut dire que mutu na yese beba. Abi on a intimidation, tu ko intimider. Na lobby Denis ça veut dire que mutu na yese beba. Mais c'est normal, na kola na yete parce que le connaissance na sona mutali. Na sona mutali bon. Na bisio likambo. Il faut banini ke mutu na ngai eza bien. OK. Mais il y a bi mutu na ngai e beba. Alors nga mutu ezali bien. Na ko sona mutu e beba te. À tout temps qu'on ouera quand on peut si bon ba kisi te bato fallait azonyo kola yo ozolo bakaki opesa kisi wapi kisi yo opesa ilokota ngara nana ye to kutana kaka mukolo to kangisa ki
docteur pasteur nani bolimbisa ngai modisho. Ok. Mukoto kangai wa modisho na ipecrim. Mukoto kotana na Denis Lesia wala alibini ke église na eza wa tete. Alors quand des poussas pour na chama ko la. Après si tu le 29 toza. Naka ko sali parce que na église kana. Na église kana kende. Oh ressemble pour na yo ressentir miracle nguyo ko kweya. Ba caméra ezala wana biso juste ko zala wana. Na année 72 jusqu'à présent 2021. Basambela pona ngai tikaka sikondo no sambela pona ngai Denis Lesia limbisio. Alors non va pas petit nanga ba wera. Bon na été botika et te pese courage à celle la propagande. Pour rien ba futa ka. C'est ça. Mais toujours futa na bijoté. Comme so félé. Bon to boya pona ni. Papa wera. Fali et dingwe. Sera bon tout sera moi cotisation. OK. Tu peux ça faire Denis Lesia. Pour la seule publicité mon sous. Tant que tu as besoin d'un émission, tu commences à sima ya Denis Lesia. Kasi yo pour profiter na sima na parce que na temps mo regarder silence tant que tout monde il y a le 18 décembre l'album que simba te yo ki ka batangi komba we rande yo tomoki yango mon Denis Lesia tomoki Denis Lesia pas. Ouais, c'est mon petit. Oui, les petits, ils ont dit que ça mais mise peut belé, simba te le barabon. Mise belé le 18 ans. L'album n'a bon simba qui te y a s'adresser plus na mission au l'album est simba te. Année zana makamuna yango. Mais nga edingo na bandi catch na année 70. OK. Jusqu'à présent. Est-ce que chaque année ça a succès? Les années où ça a succès. Les années où ça a succès. C'est ça. Alors quand on a fini la petite nangaïté, et on a la petite nangaï pour vendre calme. Denis Lesia, c'est vrai, mon pape. Alors ça là, c'est vraie publicité. Alors, il y a 5 mois prière, tout ça là. Non, ça non peut-être. Tu es ça mbeli. Toi qui m'as mouru vite. La bandela. Tout il faut bander tout comme un beau. Kangamis. Tenga no kangamis te. Te kangamis to tenga no kangamis te, mais bon telo ba kangamis ka kangamis. Bon kangamis te. Bon kangamis. Amen. Non te mo lobini. Te na babelo tango samela kana a langue. Biso to yo kangamote. Et il y a secret yo mo kana ngo samela kana langue. Wera Denis Lesia. On dit que l'église na yo ezana matite. So pour nga matite po ebi ki matite mboka kimia. Na croya na église na ote ke na sala mon boulot na sala mon boulot te. Sur me ba puissance ne lingwe. Il y a qu'est-ce qui dit moi zo bunda. OK. C'est que yepé aya o landa une église. Ya bengi c'est na ring. Na ring. OK. Pourquoi une église ring? Parce que Denis Lesia ring dans le 29 église te. Biso nyonso to zande na ring. Na ring. Na ring ne pas nanga yao. Yango bozo mona so cameraman na kozo yango. Yango ezali wana. Na ko louer yango pété. OK. A bien bino ka to kutana bisika tel. Ba pikaring. Et dingbe combat contre Denis Lesia. Denis Lesia li muta. On a pas dire. Oh. Musala nzambi papa. C'est un homme de Dieu. Abi yo yebi ba puissance, ba miracle comme ya sala na ko. Oh, il y a ça là, la témoignage, il y a bien. Il y a secret, il y a Denis Lesia. Il y a qui n'a moi, c'est moi, alors ça ne me pas Denis Lesia. Ceux qui baquent comme prêcher dans la moto, aïe, bini, à côté de mon beau, comme d'habiloko, aïe, bon, tu me veux le bim. Ah, ceux qui n'aient pas comme bango, aïe, bah, mon temps. OK. Moi, c'est un gars là, c'est que ma miracle, l'année à tout, mais il y a la viga que to sengi nzambe ali bisai. Di fongole la biso peuple mususu ta musu ebunga ki to landa nzondo, to landa ba miracle. Nzambe ali bisai. Nzambe ali bisai. Soto bito bimisa ba fishi nyonso e ko la danger. Ya ko ta ki prison. Abi vrai serviteur de Dieu fa ko ta prison. Ah? Oui. Alobi vrai serviteur de Dieu fa ko ta prison. La Bible ba serviteur ya Nzambe belé ba ko ta prison. Daniel na prison. Bon, na David ba kanga yene kamoyi. Na David te ka ngini sur la télévision. Ba kanga yene kamoyi. Si ko abimisa. Ah, tout comme maman.
Nata ko regretter mingi. Satan kutu mokolo péché à la rancune na Nzambe te. Bongo ye muta Nzambe akoma ko rancune na Satan. Ah, mais comment expliquez-vous? Satan mokolo makambo ata rancune te. Mais ye akoma rancune na Satan pas Satan ondene. Laissez faire. Osomona laissez faire avant na baba zo finga Nzambe. OK. Hein? Nante. E bandane. Moi pomper question mon surtout ça. Si ko pasteur Denis Lesalobi tika intimidation. Donc yo zo intimider ye. Oza na kisi te muto ya pesa ka batu kisi alobaka te ke na pesa ki intel na pesa ki intel. Ko intimider to wela ni mwasi. To wela ndako. Ndeti nde ozoloba ke o ring yango bokobunda zo intimider seke bokobunda te loko isa te. Na kubunda na yete biso to ba ta région moko. OK. Yasa muta laki mai ndombe. Ngapena zali laki mai ndombe. OK. To za lokola ba mongo bazana ba tetela. Mongo bazana na Équateur, mutetela sana Kasai. Mais soko fingi mongo pa mutetela yali. Bukamatani. OK, banoko. Soko fingi mutetela pa mongo yali. Mais pourquoi limiter nga eto yokana? Tout ça va ta laki mai ndombe. Tu ne penses laki mai ndombe. Eh na boyi na bindo na boyi na na kindio kake finga na yo edinga na propagande. Aboyi na ye. OK, merci beaucoup. Na sur pasteur Denis Lesplace azola na biso papa na biso champion de champion alobi aboyi na ye yo salela ka propagande ndenge ozo sala. Lelo tozo mona mamba ba pasteur oyo toujours baté soki eza base, to eza problème ni to komi na temps de la fin au bible lobaki. Toujours mona lelo au pasteur na biso Marcelo na te soko yebi. Lobaka. Pasteur na biso Marcelo kuna pe nungu na ba bande kuna biso ya église catholique o to benga biso nyoso maison po to yebi ke biso nyonso bato ebele bauta na bonga na uta na islam na uta na islam pour na koma chrétien mais bato ebele pe bauta na catholique na oyo nga avant to sura no oyo kaye mwanda mbwa oyo kaye mwanda ndenge azolo. L'église catholique c'est une salle d'entente pour Ah oui, mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. L'église de la compassion, c'est l'enfer. Mettez ça sur internet, partagez. L'église de la compassion, dirigée par un psychotique, c'est l'enfer des psychotiques. C'est quoi par là? Au koloba nini? Place y église na minute oyo. Eza place nini na mukili? Na loba na bino bandakala. Na monde na biso prier gati. Mutu mo takene ya mo ngana kene église te. To prier gati. Oyoki. Kaka bango bazo kosa biso. Nana ebisi ke église catholique ya salle d'attente ya okena l'enfer. Muta ebisi Nzambe. Mais le cas où ça me l'a comme ça, on va dans quatre églises. Bon, ça, ce que Jésus a dit. Vous voyez que, edingo, n'a pas passé au Jésus. N'a pas sur la, mais sur la ganaïté. Quand on consacre à Tunino, les autres vont dire, dimanche, maman Rolambate. Maman t'a la pêche bon garbanini. Dimanche, on s'en va pêcher qui biso. Rolambate, pasteur Mtalobaki. OK. Mais si on va dans le lobby, dimanche au Rolambate, Oyo kate lobby ni oh. Parce que moi on a qu'un wenze. Le autre va là. Mais ya mobali na yo oyo ki yangote. Ya pasteur oyo ki yango. Non. Na mboka na biso mabe eye makasi. Surtout dans l'église. Surtout dans l'église. Oyo ki. OK. Et l'église est lieu moko. Dès que le bagani est député, qui n'a pas du peuple. OK. Dès que se fait tout aller à Trobani, toqué dans l'église. OK. L'église de Kolokamata. OK. Siko yo tango eloko nini ekosala pasteur Marcelo aloba na batu bongo. Alobi batu ya catholique babwaka ba chapele. Batika kogumba mela Maria zamu. Tango to bandaki be église awa. OK. To bandaki na catholique. Missioni e uta na catholique. Pas une église moka catholique.
La catholique peut répondre. Le lobby l'église, il y a pasteur, et il y a Marcelo, ils ont en fer. Na évité on a ma commentaire bango yo tena ma commentaire catch. Na ko biso. Donc moi sinon ma pasteur. Na ko biso secret à catch. D A à Z. Les makambo na te. Ouais li. Pour qui na yé moto zo finga ngawa. Pasteur Denis. Denis. Ah yo. Abali ko finga sona ba pasteur. Mais mon clé comme on kufa. De temps zo finga ba pasteur. Makamutu ya sala ka yango ne dingwa sala. David et dingwe. Mouchoir et dingwe. Makamutu ya sala ka et dingwe ya sala ka. Cela prouve que donc boya ke pas et dingwe. OK. Mais na ko ikotanga kombote no kite ba ko velo kumba parce que no kite na ko kimse ba client na ngai. OK. Pour le bien. Ya kono moni ngai ne dingwe. La kende l'église ti pour éviter tout va ça wana zana ko escroquerie. Merci beaucoup. Merci Alpha Miezi. Alpha Miezi en direct de Bordeaux, Père Double, je te salue. Donc merci à toi. Merci à Wani Evelyne, la grande dame, full option. Donc merci pour le soutien. Merci Nabino Nyonso, Obozo Talabiso, partout dans le monde entier, à travers Dada International Télévision. Quand il y a Nabisa Kibino, tout ça, Lilo n'a pas parlé de Bisso, tout ça, champion des champions. Et Dingwe Motonangenge. Donc salon de coiffure, Stino. Stino Matondo des Borgos en direct de Bordeaux. Donc Stino Matondo des Borgos en direct de Bordeaux. Merci pour notre soutien. Nabino na ba peine Nabino ezo sala biso tellement bien makasi. Yango dezo sala ke lelo lobito évoluer makasi na bosanité maman Rosa Kolo Bilele na Bordeaux, maman na Deborah Mwasi Mbinga. Yazo tala biso en direct na Bordeaux, maman Rosa. Maman Rosa Kolo Bilele donc babi yalinga bilele mingi totali Mwasi kitoko za Mbinga. Aola ta kitoko za propre donc maman na Deborah, je sais que émission oyo ezo sala e plaisir makasi esika azota la biso. Tout on a musala na yo ya catch. Aujourd'hui tu es fier babenga yo champion par rapport à musala na yo. Non, on a sous fierté. Pour na nini? Aussi équipe wani. Donc na comme na kanda mango ngas. Na lingite mutabenga sous champion. De septembre à 2020, n'a gagné mais un peinté. Même Bombo n'a pas managé. Champion de Gamsalani. N'a de la Gamakas, nous avons fait maman. Pour la côte à pelouse, n'a gagné. Pour le sport, nous avons fait un Bali. Au moins, nous avons fait un OK. Mais si on a Bali, au moins, nous avons fait un c'est que tu retenir que depuis septembre, Tilelo, Oza, on s'est retrouvé dans Moussala. Non, on s'est retrouvé dans si on t'a dit bien, on a dit que on a catché on a Kinshasa. On a catché ça mazus. Tete. Catché ça magana babar. La bataille de décaté. Donc nazo regretter ma casse. Nazo regretter ma casse. Na yango bien que fongola ya catch ezama boko ya idingo. OK. So ya minga bien. Ngapa pesi ngo fongola ya catch. Si ko ce gouvernement na biso zotala oni no ko linga basala pona yedi. Pona yo par rapport à msala oyo sali par rapport à ba nini ba médaille ba trophée oyo la biso. To va na table to solo là. On commence à kongana ko bango na boyete. To va na table to solo ngapela on ba passe ngana mona kana catch. Bon ba il sanga bisengo nini ba ko pesa ngai. Merci. Merci beaucoup dans Yedia Lobby. Bon, tout dans la table et tout solo là donc batonio so reconnaître gouvernement na biso ils reconnaître valeur na yo musala oeza musala moko il y a ba sacrifice ebelé donc pour faire dans la table comme un peu ko solo champion habito benge sous champion te yedi amekape ko se retrouver na musala o soki za na bato o bazana simana yo bana na yo bande ko no ba ngasa musala kachilo o lingango. Oui, moi ngasa catch. OK. Neveu n'a pas de vipère. Ah, ça neveu na yo. Aza catch. Famille n'a pas de pote à catch. Moi n'a pas pote de champion na cadre de catch. Pourquoi on a oublié non. Tu comprends ça la catch, ça la succès, ça demande quoi?
il faut ba prière esengaka bakisi esengaka elo nini esalaka ke moto asala succès na mosala ya soki mosala succès na mosala ya catch naseki oseki po anini soza eleki nani kosala catch mama te po akosimba kisi yango mpe nangai naboya nanga pardon olinga te aya kolianga akosimba kisi posala succès komona kola edingwe oyebike ngai narekezaka to mokongo na kokufa na cimetière bazelaka ndakozela po lokuto ngai nakozwa mawe ozala niveau na kati mawe dans ce cas réponds-toi oluki bapasteur basali na nzambe otiki mosala nakoluka pasteur po nyonso wana nga motu nazopesa bango ya biloko mai bawangani bakondima yango te po bike so andimi yango bato bakokima edingi bato bakokima na église il faut alobaki abona okritike di oyebiki yeli gang eloko babini napesi okisi kuna kolingaka ngai te fingala na ngai oloki te bakoyebaki ye ozwaki kisi epai edingi c'est ça esili na soki ye di tokomomona ona batéâtre idée wana euta idée to ndo mondo liboso na groupe Simba et na groupe ya sans souci mais siko comme au travailler nazo mondo na ba production ba samba yango parce que na bandaki liboso ko bunda ko sala théâtre na groupe salon Monoko, Basum de Blendé, Cocodioko, mais là, ça va sans souci, toi, ça va jusqu'à moi. Madame, on est sur la catch. Donc, bandai bosso na théâtre apprendre ou na catch. OK. Après ça, bah comment on fait? Pour nous le moins na théâtre, le moins na théâtre. Non. Musana ngaki makasi ya catch. OK. Sur na ko bunda ba betinga nzoto comme passe na bi oui na c'est sport. Mais sport na ça zo bazo betanga ité. Na zo kan zo passe ité zo sala nga passe. Na ngasa na zo bunda na ina ndako madama tima ya moto atifix. A fano finanga nzoto. Na dit que oui maman les autres na zo da vient kuba. Dès qu'on continue catch yango évoluer pe na musala théâtre. Ozo bénéficier na nini tango combiner misala nya nyonso mbali. Non, nazo bénéficier na en fanatique na gagné mingi na moya catch. Na moya théâtre. OK. C'est que bato théâtre pe bazana na kisindi bazo sangana na yo. Te na kolo ba secret na bango tandingi na bango. On était te kolo ba te attention ba sangana. Te yo ko ça théâtre. Bon, on va secret ni na kati wana. Ndeto gaba tu ba tambola na ya idi bazo akisi ba artiste et comédien on va tambola no bazana na ope na éviter na ko ba te tra ka via elingwe moko. OK. Donc on va critiquer mon tout temps maman. OK, il est abonné kuluba. Il est abonné kuluba protéger les artistes et comédiens maître Mac Moukadi. Mac Moukadia. Merci beaucoup. Donc, merci à nous sur vos autres à la biso partout. Tous ceux qui sont déjà dans ce cas émission na biso. Il y a dit bateau nous soit d'autres à l'okolo bana bangoni. Na bina bango, na les sportifs na bino. Kokima edingwete. Bato bakima ko. Kokima ka edingwete. Ko bakima ko. Na li très gentil. C'est ça. Na mbi na bingo téléphone na mbi yo moko. Bato mso ezala ko yamba bato misusu. Le monsieur qui dit que pour bala moi na yo lobini. Au lieu de jouer balo bala na. C'est un exemple. Et dit que pour bala moi na yo robani ni dit ngo dabakisi. Tu ngi bala moi na biso. Sur le président de la République qui a payé moko pour bala moi na yo. On dit moto on dit matin. On dit ma. On a ni. Pas président de la République mtakisi ta. Azam mtakisi te. Et dit ngo na président na lekina bakisi. Idingo yayo yebani batnyosha ibikuzana kisi. Yayo yebani. Boya président yebani. Te, yo vuza to mona bona kisi te to mona mwa kina begi. Olandi bona pona mbongo. Olandi président pona mbongo. So olandi dingo yindi pona kisi. OK. Pona lula kisi mabe. On confirme en OP. La lula na kisi. C'est que yo encourage à toi Simba kisi. Di ma bé. Yo mo linga o melu ba to Simba. Yo lingi kisi mo lingi ba to Simba kisi te. Ngana juo mo sina ngana ngaso mbali mso yako. Te. Ezani ngi mo wose.
Nazana qui s'en va comment parce que un gazo. Mais dit ba puissance à nous allons nous kala tombe sur toi ba miki. C'est comme ceci là na ngo, tu kala nous ka tout normal. Il bien que n'a pas d'adversaire. OK. Pour travailler bien, il faut avoir adversaire ba mon aga. OK. Donc quoi adversaire ba ça c'est ce qui a fait que va na ngana za bunda pays mon soso. Na ke pays mon soso pesi ngambongo na bundi na pesi mino nere kana zongi na ga. Et ça on est une fierté non ya sukyo. Et tu kala marque moko ba to sepela na ngo mutu so kati boye dingwe. Sepela ka bo pon muta ko asa comparer na ga ite. Na nga era ka beauté na ga ite. Merci beaucoup Yaidi, Tokomoki Nasuka, Nabo Sanité, Maître Mac Makiad, le monument vivant à Paris. Merci beaucoup. Guy de Bordeaux, na quartier Les Aubiers, Kouloutou Yabalé qui meurt de Bordeaux. Baza tellement ébélé au bazo talabisu ébélé. Merci na Alpha Miezi en direct de Bordeaux Père Double. Merci beaucoup na Binonio Soubolanda International Télévision. Bo s'abonner massivement musala ezo sala makaka. Bao ba s'abonner na noté. Bas s'abonner pour la sanité maître Guilain Kachalanda ya Oshimata na Paris, Chouangi Bruno Poto na Bordeaux, Anissé Kadogo. Donc merci na ba abonné nyo Dada International Télévision. Ba o nyo sonos ba s'abonner te bo s'abonner. To komina na suka émission. Est-ce qu'il y a possibilité zali moi ba mbote na bato bazota la yo so epe moyeza au petit numéro de contact na yo no bato nyo so bali na pesi mbote mingi na passer de Niles na pesi pour mon zaki na mutakanda moto bandika kona kakana yi pina pesa bali kina ngai conseil ba wera bola na de Niles bala ndete pour ça quoi yo qu'est-ce qu'on a Michael Sokola au moni muta liboma aza mutaka azolanda yo Ola te lamba po kima obi yo po kima mutaka. Po muta liboma zana ene lamba. Parabenga na muta liboma. Yo muto landa. Yo muto kimi na mai. Omona ki muta liboma zo landa yo para zo bilamba. Porque muta ngai muna zanga normal. Me muta liboma zo landa ngai. Zero kwa tata wana zo ba. Soto landi, soto kuma tana. Mbote na petit ngai Niles correcte de la pression mbote date le 29 biso nyo soto zakana sa télévision sur que église na bonga na ibi ngote iskato kangsaki nani pasteur nani Mondisho tola kinga na yo tola to kangsana nani bona saki matuma bi na ibi ngo bien église na yo izakala batete oya kina matete po ibi ke matete mboka moko kimia ngana yako nga president ya matete na yo se trouve na kata commune matete est-ce que on les a bien est-ce que banga ringi ka ndem tezali salama kamno ne olingi so lingi tokuta to bundanga na yo yaka ko yeko la kati OK so yeko li kati na ko ba ko initié o tio ibi kati to bundi me kombanga na yo OK so ko mo ko la wera kende pa ya wera Alex alo musique te abeli daza afali pupa na ba wario na daza afali pupa na bon fali pupa a petit na ngade fali pupa petit na ngade Elo zanga hende mbongo. Azolo nende mbongo. Azolo nende mbongo. OK, yo pesa numéro de téléphone na yo donc ba mbote suki ke pa pasteur de Niles. Pe. Moto na pesa na makasi. Et pas de Niles. OK. De Niles. Et c'est ya ko ka mungo na yo. OK. Merci numéro na téléphone plus 243 89 789 77 77. OK. La bande à plus 243 89 789 77 77. Nous avons maman moko aller aux pasteur. OK. Ayi ko tala ngai. Mais pourquoi ba ba ko tala ngai te? Maman nga ba ngipeli ka mota binini na kena sura ni lingo. OK. Yona na ndako. Zana benga na. Ma pasteur. OK. Dabiaki. Soit que boyambi au et pas bingo banga ko banga. Ko to bile ba banga ka.
Ok, merci beaucoup. Merci. Tout comme déjà dans cette émission, Nabiso, Bino sur Hollande, Biso partout dans le monde entier, Nalingi Bino Mingi. Merci Nabino Nyon, sur vos soutenir Biso, grand maître Mac Makiadi, le monument vivant à Paris. Donc merci Naba soutien à yo, grand maître Mac Makiadi, le monument vivant à Paris. Merci. Merci Yagi de Bordeaux, dans le quartier Les Aubieux. Kouloutou Yabalé qui meurt de Bordeaux. Merci beaucoup Nabino Nyon sur Otala Ibiso Uta Evangeliti comme Nasuka. Wani Evelyne full option grande dame. Moi ça bata papa Jacques Eliko. Merci na Sada Yakini Diamant Noir. Merci na Nathalie Capital mes sincères condoléances à toi. Joyeux anniversaire à Trésor Congo l'embellisseur. Je salue aussi Hans Louzo, le fondé de Fondé. Donc, c'est une zambazongi, t'es au Koutani, lobby, le numéro, il y a émission. Au revoir.